ya to tenir bato rigueur te oyebi que chaque Congo ti abeli bato ebele bayeba te parce que maladie na ye ezwi je ne sais pas soki ezwi ata 2 mois likolo ya mbeto nde ezalaka mpenza nde ezalaka bato amutu abeli bato bayeba te tala ngana tosolola ale mona Myriam atebisaka ndo obela na ye mais na une semaine ka boye te chaque alongwe na 5 toyoka ta toteni bato barigueur te oke mutu abelaki so asala ata 1 mois tonga tobake bastar tobe bamusicien bie baartiste comédien bayaki te mais tomona contribution ya Fally Ipupa apesaki contribution na ye Fally Ipupa mpe kaka na ntete mutu azwi na corps wana na kati ya hôpital ake nango na morgue mpo baambome président Saïsaï ça vérifier est-ce que à s'adhérer na kati ya Sokoda. Je pense pas que Azate, moi, selon moi, je pense pas que Chaka Congo Azate kuna. Parce que Chaka Congo a bandi ba misala na kala. Azaki mutumo c'est qu'il fallait qu'il s'adhérer. Soki à s'adhérer na kati, c'est que Azapete. OK. Le rose a pas vendre awa. Osola ovanda na kati ya buka lopango wana ozate mais bamona kona lopango wana OK merci maman na biso Flore lelo papa na biso Chaka Congo akufi aza esuna biso te d'après yo artiste nini au préféré azo relève ya isika ya papa na biso Chaka Congo wakoki kotambola pena nde papa Chaka Congo anayi kotambola ozana sélection ya bato misato Bodo ou bien papa nani Président Masumu papa Masumu te nani Elombe Président Masumu na lobi onga ite loba oyo lobi Président Elombe ou bien Bodo na mission la préférée ya Bayuda di yoyo Kadi yoyo partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Et aussi na biso to s'abonner massivement na chaîne na biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ezanga raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre ya malonga théâtre kitoko star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso ya monde entier. Anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso au bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu émission et lubu boyebi bino moko tala bilo kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. Mbote na babone na biso nyonso bolandaka biso partout oyo bino bozali na pesi bino bambote belé pourquoi pas na bo sanité maman na biso baginama Esther Victoire na PC bambote belé place Zolanda biso. En tout cas bo s'abonner massivement, bo partager, bo liker et que ça là vraiment très motoko humble serviteur papa Taloma Fianto donc naie ko panzela bino batualité par rapport ndenge ezoleke la biso na niveau ya Kinshasa to simba ke papa na biso Chaka Congo azali susu na bo moité autai ko tika biso yango tozolobela na mama na biso Flore Nzeba yende azaki proche na ye to kolobela vraiment moi ba réalité ebele par rapport ya liwa ya papa na biso Chaka Congo. Voilà, bande qu'on a biso bozolanda biso
bofungola matériel ingénieur to solo lana invité na biso ya mokolo mwa lelo to beta mwa makamba ndenge za la mama Flore na pesio motoko non papa talon boni santé nangolo Dieu fait grâce donc tout temps qu'on a fait ma boy donc elle a ça kenzambe alors ça marqué ba makambo zanga te ba maladie mais OK tout ça nzamba za bon moyo tuzabia nzamba za bon moyo malgré au monde na lisu te trop comme trop boulot au tiki théâtre to ndeni na tika théâtre te na sala na nga so ba bengai na sala na nga zale mo pe mami la benga tournage mo kende place bo na kenda na ngo tourner na tiki te malgré musala mais na tourner so na tente na ba keton ezate OK vraiment toze éprouvé papa na biso Chaka Kongo auté kotika biso na yebi donc toza maman ya makasi komona que artiste a danger Chaka Kongo et donc akufi donc pesi passe makasi parce que même ngamonga kuna ebeli wana na téléphone na otala statut ya caméra na monsieur aza caméraman na RTNC c'est je te salue na mon ati statut Chaka Kongo comment on essaie de connaître ce qui na lensu vi Chakat dans la musenga parce que à peine auto kufa toto zaza na oyati na ndako ale mo telemi wana kita ase na kiti to solo li donc et ça li passe makasi donc passe makasi je Chaka atiki biso ba makamne nga landela ba musicien nga kunda ba to ba comment benge musicien ya okunda bibembe donc le lope komi tout va pesa kombo kunde bembe donc le lope boye atiki biso donc atiki biso to yokataki ya beli makasi ya umenga maladie komona maladie momboye pas même à une semaine au hôpital mutakufi donc pesi toza na souci makasi ya makasi OK toza na souci ya makasi mama na biso Flore malgré autai ko lemi sile pa na yo obenganga to bengaka papa na biso Chaka Kongo nzoke zaki misili ya suka na benga kete bi Chaka oleka ndokende hôpital kandi nga tambola tamone po anangingira bando banda pe na ngiringiri vraiment oza naza ndaku bi Chaka ola mani avena ola na oliango te kita ese osome na poulet tozaina Myriam Ngele mes condoléances ma chérie sois forte wana za papa na ye donc vie na ye ba makamnyo so ya ye donc azali ya wa formaka ye pe apesa ye pe espace OK dans la TVS espace ya artiste à danger eza ya Chaka Kongo donc Myriam ta présentaka donc pesi souci ya makasi OK pesi souci ya makasi papa na biso Chaka Kongo azaki na orchestre na ye to anaki azaki ko travailler pas mutu no Chaka Kongo en tout cas pour ma kamne ya ba musicien est-ce que beta kaka je ne sais pas parce que na mon état populaire côté na bureau oyo abimi na bureau oyo na ebité so beta concert na ebité so qui je sais pas moi pendant na ebité na tika ba tout na epété si to vanda na nyonso na tout na te na bossa kazara musicien na bossa na so yo bana au salaka ni relation na aspenine na aspect ya ba musicien to ba comédien voilà bandi kona biso bozola na biso tozo ko bakaka na mama na biso Flore Nzeba mama na biso Flore Nzeba oyebana kina papa na biso Chaka Kongo ndengeni na monde na monde ya ba artiste comédien to na monde ya ba artiste musicien en fait moi naza partout côté ya ba comédien je suis là côté musique naza wana donc côté relation mususu pe tozawana to sala ba relation nga Chaka Kongo na yeba na TV na TV na muyebi ke Chaka Kongo so mise mo bo akufi o mona biso tout place to zala ya zala kaka so mutu ma obela to ke nde yoko sala que to sali connaissance na ye et puis je me suis to yo vanda ngai na des to zaki ngai na des kimana oui na fiking ayo ya wana otumbola ngai yo munene boy nga bitika na vanda pe Chaka abenga to solo la première fois lokola bo solo la déjà nde to solo la nde na kolinde na maboko na ye OK
donc comme que vieux ata moninga partout vieux que nos misabato tine na ba prison hein vraiment na ba cachot hein vieux la qui sera volonté donc na habité bato bazala na yenda ko moko na habité so bazala ndeni mais comment na bato ba musika vieux na misaka volonté so ka ki ke pesi na nga atanga nde azata yo so bando so en fait chaka aza vivant so que ba c'est que papa talent za place à passe bo abimisaka souci wana donc okende fo singela yo ayebani papa chaka za ma relation mo eza que même ata ba kuma mise belé o to mona ba bana ba relation na te ba relation na mboko lo kwa yete vieux chaka to mona ke ba to moneka bizarre ba moneka bongo mais vieux chaka aza ma relation puis vieux wana edaka batu ebele OK ozomona vieux chaka donc na habité na minute so muto akosaba makamne vieux chaka asala soka ozala so pas okoka OK mais to lo banine so na comprendre bien oyebelaka papa na biso Chaka Kongo na aspect ba comédien te na musique te moyebela ki na aspect ke akenda kubundela ba artiste pona makambo etali ba matanga na yeba ye lokola vie en dehors ya okende ko senga bambongo mpuso mutu bakangi tout ça na yeba une relation normale boye donc papa Chaka yeyo ngai flonzeba papa Chaka boni bien abani OK wapi abie Chaka na vai nanga ka alongo OK pa mbali na yo to yeba na vie Chaka bongo donc kola tumbolanga nde mukolo wana pe tokoma normal et puis azara trop na ba camarade nanga ba journaliste belé azara vraiment na bandia na ngaso na oleka na mona ka lem so mona ke pa Myriam na TVS na ke otala na mona tam so to sali cortège bango liboso nga sima to ke place mo boye to vandi azavio azara na communication mingi ya malamu na bato OK c'est ça donc merci voilà maman na biso Flore lelo oyo maman na papa na biso Chaka Kongo akufi par rapport ya ndinga bandai ko belela tout le monde a une contribution et vous avez une Fali. Au Kolobani par rapport à Iloko. Comme si on dirait que c'est monsieur Sobazoa qui pena malade n'a pas en considération této loba. D'ailleurs malade à Chaka Kongo batbaye bakangote. Tout teni batba rigueur té. Voilà bande ko bozolo ndabiso tozaka nabino mama nabiso Flore tout le monde qui na kobele ya papa nabiso Chaka Kongo tout le monde qui a contribution à Fali les restes wana to yebite so batindaki okolobani par rapport ya geste au Fali à salaki ya liboso nanu merci beaucoup ya une star na biso Fali Ipupa que Dieu te bénisse na contribution oyo pesaki pour na Chaka Kongo vraiment d'ailleurs to teni ba to rigueur te avec que Chaka Kongo ti ya beli bate belé ba yebate parce que maladie na ezui je ne sais pas ce que zo ta 2 mois liko ambeto OK ndeza rapenza ndeza batu ba amuta beli batu ba yebate tara ngana to sola le mona Myriam atebi Chaka ndo bela na ya mais na une semaine kaboye ve Chaka longwe alongwe na scène to kata to teni batu ba rigueur te OK muta bela ki so sala ta 1 mois to ngato ba ke ba star to ba musicien ba artiste comédien ba ya kité mais to mona contribution ya Fali Ipupa Fali Ipupa pesa contribution na ye Fali Ipupa pe ka non tête muta zuna encore wana na kata ya hôpital ke na on a mort po ba mbome OK président Sai OK contribution à pesa $400 na eba mais Chaka Kongo zomona la yoka kangwa ye bato ba pesa kité to teni bango ba rigueur parce que biso na kati ya réseaux sociaux polémique ezala kaka ezala kaka vie Chaka Kongo abeli ba malade ya vie Chaka Kongo bato ba yebate bato ba surtout kika vie Chaka kufi abelaki songa na biso que si vie Chaka Kongo kufa une semaine bon bah pas même 1 mois DJ pas même une semaine vie Chaka to terminer libanda Morlan DJ Morlan monanga to van to temi to solo la même ngamona na bando banga futu mo bebe transista yebaki ozomona ba makambango ozomona bato bateni bato rigueur te ba to ba contribuer vie Chaka zaki mutu mo bo bato balinga ke trop
vie chaque côté pas ba musicien à côté pas ba konzamboka aza facilité on peut sa communication dans mutu pour a chaque contribution aider ba tebele. OK, aider ba tebele lelo oyo papa na biso Chaka Kongo akufi matanga ezo leka ndenge nini eza pe wapi et pas na ye to et pas famille na ye image ezali famille eza famille eza pas na ye famille na ye des ndako na ye ndako neza matonge wana na kasarubu wana comme on a peu bande ko biso ba théâtre ba yaki ba vie masumu ba nani ba bodo ba zalaki wana ba yaki opesa ba ma sœur connaissance na famille donc pour na nga matanga eza na wana pour na ngai par rapport à artiste à danger Chaka Kongo donc place on les place on les pour na nini parce que espèce ezamuke ata pour na bato ba fan de Chaka Kongo ayebani eza libanda soto na mituka to parquet kokaka te donc ndako ya banda ko vanda ezamuke par rapport ya Chaka Kongo na nenga zaela na bato donc esenga ko louele ata mo espace moko pendant un temps nyonso yo ba ti ba vanda ti ba louer ti ba kunda comme ça famille na ye to panzani parce que vient n'a pas à contribuer so biso peut contribuer pour nous boucler espace yo lelela e hein yo vanda yo lele c'est obligatoire ba ko louer ka salle ba to ba vanda ka quelque part mais yo vanda ba bikolo boy ti ba programme nyon se salle place ezamuke makasi. OK, mais toka ki susu il paraît bande kwa Sokoda bazoyeba makambo na ye pena malamu te ukoloba nini eza ya solo to alokuta na ndenge pena papa na biso Chaka Kongo atelema rapona ba artiste ça reste à vérifier est-ce que Asadera na kati ya Sokoda je pense pas que Azate moi selon moi je pense pas que Chaka Kongo Azate kuna parce que Chaka Kongo bandi ba misala wana kala azaki mutu mo c'est que faut il fallait akene ko s'adhérer. OK, so qui Asadera te na kati c'est que azapete OK, donc oza po vanda awa osola ovanda mais na kati buka lopango wana ozate mais bamona kona lopango wana bamona lopango wana. OK, merci maman na biso Flore lelo papa na biso Chaka Kongo akufi aza esuna biso te d'après yo artiste nini au préféré azo relève ya isika ya papa na biso Chaka Kongo wa ko tambola pena nde papa Chaka Kongo anda ko tambola kozana sélection ya batumi satu bodo ou bien papa nani président Masumu te papa Masumu te nani Elombe le président Masumu na lobi onga ite loba oyo lobi président Elombe ou bien bodo na mise la préférée ya Bayuda di yoyo kadi yoyo na préféré kaye ba on misato na ba to trier to trier OK donc na bango misato wana to trier ndozo mona ke soki bango baza na place ya président Lombe ana muta kimia ba droitier to juste bodo ndenge moko et bon kadi yoyo wana to tie tantôt plutôt mais azaka mais bato ana mi balo na tangi so ba tie ba makambo etambola bien OK mais etambola bien mais musalo papa Chaka Kongo banda kusala bango pe bazalaka bazwaka likanisi wana te mais esengaka pe mutu azana likanisi wana pe na posa wana ya kozwa charge wana o papa na biso Chaka Kongo azaki nango uzomona ezalika ma volonté comme so pe papa Chaka Kongo aza mwa bato na ceinture na ye la osaba makamwana ozanga mutu te OK ozanga conseiller te ozanga plus petit te ana ba plus petit na ye ana bato na ye ba yebe ke ve Chaka sala boya kenda boya zonga boya mutu ana pa ko telemati te vie Chaka banda sala boya ndo sabo to soutenir ye kaka pour ça ida malamu OK to soutenir ye mais ba die wana banda ko simba kaka ye na président Masumu de Brende
so pas ozon saka président Massoum et ça problème que président Massoum a président biso ou bien ba papa sai nga préféré papa nani Massoum da vient na sa colline ba moko kendaka zonga kendaka tamso ko lembisa mais fiston sai pe azana makasi donc ko zo pe relève ba mwana nyonso mais ba tebele ba sepelaka na président sai été qui a ko za la présidente na ndenga za la casa trop gay il paraît donc na invité tout le monde là mo msala boudé salolendo enzo na ye comportement na ye batika ye msala salaka OK msala boudé c'est ça merci maman na biso Flore pesa biso sikoyo programme ya matanga eza ndenge nini mambo matanga programme nango ese salami to nano salami te bato bazolala kaka libanda bato bazolala kaka libanda programme na salami te donc programme na salami te na yebi ke tam sous d'ici semaine oyo tokoyeba des jours ekobima donc na yebi ke to sa susu analyse mususu tourna ya repesa programme ke matanga olobaka bien mais oya mo bobunga ka bo point de sala na sala awala bien c'est bon so bano sala on encore ten côté bien chaque tika suko mone boete yo na mona yo oza vivant donc et là c'est que lobby peut to okuta mangali wezora un nyonso c'est ça bien chaque azate donc tika to ça ele ka be mission na ebe le tonda kaka OK mais nini na part na bino ba comédien nini oyo bobongisi déjà pour na liwa ya papa na biso Chaka Congo botolo bango déjà to bongisa te kasi bino bozala komona soki artiste mo akufa ezala kaka contribution $20 $10 $10 $15 mo pe mbongo mo pe emona na ngo pete komaki donc biso toloba te bandeko bozolanda biso neti nga mbongo na nga na opesa so ba opesa famille wana bango kaka so ba olia ezala mpona bive manger bango kaka mais sauf que ngai na mutu na nga ame conscience na yebi ke makambo ya Chaka Congo na contribuaki c'est tout nani aza siko basé ya makambo ya mbongo wana bagroupe eza ebele bagroupe eza ebele na TVS mpe na omona bamiriam basali groupe na bango mo boye entre bango parce que Chaka Congo pas travailler na TVS 1 ouais travailler à kuna azan espace mon makuna dans ba collègue na ye ba osa wana fona tout na Myriam wana tolo ba seke Myriam ndem taza basé mambo mbongo wana ya TVS bon je sais pas on dirait ta camarade na out oui mais na ebike zanga yete parce que il a présenté émission Chaka Congo mais oloba ki ngote ozomela kaka Flore venanga pena na ebité vraiment il y a ça la émission Chaka Congo artiste o couvrir camarade na yo non na lobby bien que c'est lui qui travaille chez Chaka Congo donc azamba précision ya makamnyo so sokipe contribution pas ya so par le baquet tes contributions pour payer sa foka pour que paye sa maman kuna ndako c'est lui donc tu sais pas OK merci beaucoup vraiment maman Nabiso Flore émission Nabiso ezokoma vraiment na suka ukosenga na ba artiste comédien nini na ba artiste musicien oyo bazolanda biso pona liwa ya papa Nabiso Chaka Congo tolela Chaka Congo azali muto abanda partager na bino biso nyonso a problème na biso donc tokunda na honneur tota la famille na ye tota la bana oyo ya tiki to aider donc to aider ye tokunda na ba honneur bandeko ba comédien ba artiste biso nyonso donc tolela Chaka Congo tolela ye vraiment tokune na ba honneur ndenge sala ke yepe ndenge kunda bandeko na ba honneur donc honneur wana pe tozongisela ye et ça la biso bien merci maman na biso Flore merci na babone na biso nyonso o bozolanda biso partout o bino bozali bo liker bo partager tout ça là vraiment très motoko bo bosana ko s'abonner te maman Flore malgré tous éprouvé moi ba mbote zangaka te et puis au 6 mois conseil na artiste comédienne artiste musicien comme ça tout comme on a mis son asuka non pas ça d'abord mais connaissance na famille nyonso ya papa Chaka Congo donc bana na eli bota nyonso ya Chaka Congo mais sincère connaissance
donc on a participé ba musicien biso nyonso o ba yebisaka Congo méconnaissance. Pourquoi pas je dis encore merci na ba chaîne o ba Olandanga na ninga bino mingi kande to ba so yeso yete ce que tout le monde a lisusu. Là je passe na pesa ba salutation à ma maman chérie Janine Kabedi maman bota flonde bande bo mona ngande bo mona na Paris na Lille na PC bambote na moni DJ Morla azotala ngaya donc DJ so beta chez Karine na Makanzawana na kwa sayo je te salue mon frère je t'aime beaucoup na PC à Transis Fochombo hein Fochombo na PC ba gros bisous pourquoi pas notre gérant Placide na PC bambote belé gelor bino tubana ya Presados na PC bino bambote belé Myriam Ngele mon ami je te salue ma sœur connaissance Inandesh Kimana na PC bambote ebele ah mitimiel na poto mitimiel Sikaluka na kangela okana moment kaka na bwaka yoyo ka bambote babona nena yo Sikaluka yo nanga bongo hein. Merci, que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Ok, merci beaucoup babone na biso bozaki disponible ya kolanda biso bisika nyonso bozali bobo sanate ko s'abonner ba j'aime osala motoko makasi na pesi mbote pa ya mama na biso ba Ginama place ya Zolanda biso elongi ya ba bébé ba mbote na yo mama na biso donc moi c'est à Pembe donc muluba ya solo uche moi si place wana senti pena ke mamuye wana vandi wana donc bébé na phrase ba ko pakata mbangu donc la ndenge moko ya masekite biso na baluba toza na bande mama Flore toza na basi neti ba mama ba Ginama o senti penza ke otali moi si pena yo moko lobi ke en tout cas nzamba zwaka tan ya kosalela biso mama na biso oyo mabe bazala 15 mois tanga monte luba mabe aratin ya solo yo poza mulube ngape nokota nanga nikolo voilà merci beaucoup merci en tout cas botama mulubo yo kelengi mama ba Ginama bambote na yo place Zolanda biso bo s'abonner massivement bo partager bo liker ko sala vraiment motoko fonga na bino tokute na batualité mbala sima bientôt bye.